papa. Famille Poupa, tu n'es pas digne. Robin ma papa. Osa dignité. Osa pe l'autre côté. Donc yo otinda mwana aya lobela mama na réseaux sociaux wande ki bantu. Fali boniko loko oza kanda makasi. Mukanda wana pe ebembe pe tambola na mukanda te. Ebembe tambola na mukanda te. La kisa biso kanda makasi comme la préfecture dénoncer mukanda wana. So pe ba nini renoncer na nzoka babiloko to envier pa ya batu eza mabe excès de quoi envier ngai na bana ko envier eloko oyo pa ya tata mokonzi ya mboka. Répétez ça papa. Na banaki ko envier eloko pa ya tata mokonzi ya mboka. Oh tu ba chenga na kingo awa. Bana ko envier. Na banaki ko envier yango. Nzoka na yebaka teke un jour e komela ngai. Na food ici. Na food ici. Répétez ça. YouTube, Metro Makengo, télévision, na Suisse. Aujourd'hui, Wankunga Mimbot, Ima théâtre, Mana Mambot, Landa YouTube, télévision. Salon Flori, Mama Moïse. Roger, Mwana Maganda Boyigoina. Ungeri Kimaganda Boyigoina. Yafisa, Lengi Lengi. Ah, Feroce, Yagine. Feroce Makangwe. Feroce Makangwe. Ah, Metro Makengwe. Shadomba. Voilà, merci à tous nos fidèles internautes des Metro Makengo Tapis Rouge. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à renouveler confiance en nous dans la chaîne Nabino parce que Bobby Kiabino, Christian Vangoulé, Papa Bombo, tout ça toujours actif par rapport à l'actualité. Nyoso, où les réseaux sociaux, tout manque à côté pour nous informer Bino. Alors merci vraiment par rapport à la confiance, vous allez toujours continuer couper sur la conception. Il y a émission parlons avec Christian Vangou, parlons avec Christian Vangou. La conception et émission tout ça juste pour nous couper sur la Bino actualité. Donc actualité nyoso oyo kobima na ba réseaux sociaux to kubanda ko manquer yangote awana Metro Makengo Tapis Rouge. Donc binomo du minyor le bezalete ba abonné na biso ba fidèle abonné na biso bozomo na ndenge mikolo to servir bino biloko ya qualité ba information bien traité bien filtré ezo vraiment na kati ya source. Alors aujourd'hui, tu as par rapport à dossier, il y a un décorabiso, il y a un comédien, il était à Kanda, parce que les amours dossier, moi, dans Joaquin, message Nabino. Et alors, le cas d'un message, on a Sabino qui parlons avec Christian Vangou, tout ça, précédé Yakucha, éléments ou soit il y a l'émission, sans pour autant, tous on a d'informations, il y a sur, tout mes kakoulande là-bas, détails, nous sommes pour, tout y a présenter Bino, information, aux vraiment, il y a sur, aux appels vrai. Il y a un moment qui a dossier à l'été à Kanda, tout ce qui est dans moins temps, parce que tu vas dire que tout le monde mon bâtiment, biso bas c'est le enquête, tout baso qui makambo o lesquels l'été à Kanda, et ça là qui vrai, ou soit et ça là qui faux, soit et ça là qui montage. Alors merci. Encore une fois, naba fidèle abonné na biso ya Metro Makengo Tapis Rouge et to senga pena bandeko oyope bozuli baku ya Rolanda émission na biso parlons avec Christian Vangou pour la première fois. En tout cas, bon s'abonner massivement na kati ya Metro Makengo Tapis Rouge beaucoup. Ça l'a vraiment décidé passer à tout ça toujours à jour bon nous rater à Talinzaka, il y a actualité mon côté. Alors concernant détail aujourd'hui
pour na ndeko na biso lité ya kanda na soi-disant nde ba buté ko menacer. Alors aujourd'hui toko sala émission moko intelligente, émission moko oyo ko sala to banda koloba na ba image quoi. Bon, Roger Matadi le grand réalisateur Misape Electric, non c'est pas vraiment to parler pena même langage, donc nena oloba bo pena yo olandisara vraiment na ba vidéo ozala vraiment attentif. Alors to banda premièrement la vidéo Roger Matadi o tchela biso bande ko batala mouvement déjà tango soi-disant agresseur oyo ayeko bimalité ya kanda Roger image oyo za vraiment mo malembe ta réaction côté ya moi si oyo azolo ba très bien que non tout ça l'émission pourquoi yo oye côté maliboso ya caméra Roger Matadi là que ça image tout ça l'émission pourquoi yo côté maliboso ya caméra. Mais ce que vous remarquez bien baton ba ça l'émission bazana ni micro bazana ni téléphone pour commencer le système dictaphone bana ni micro bana ni dictaphone. Mais la dame là a lui très bien que non tout ça la émission yo côté là ça pomba yo côté le ma liboso ya caméra. Moi je pense que bato bota la biso aujourd'hui nous parlons avec Christian Vangu de tout bana ba image boza pour na suka na ko to conclure tout ba ke marambo za montage tout ça montage té déjà là bon mona réalisateur na biso Misape Electric Roger Matadi a l'axe biso que non moi si après déclaration na ko ba que non tout ça les ça pomba wana maître wana tout ça l'émission yo côté malboso na biso mais émission ba ça là ba na micro té ni téléphone de tout son tout récupérer son téléphone déjà ba na micro té indi ça liboso ya yango wana. Alors Roger Matadi to le grand côté. Deuxièmement total asko tongo moi ndeko mobile bandi ko betalité ya kanda ndeko mobile yo abeti lité ya kanda pat lité ya kanda kimi ndeko mobile abeti sous pat lité ya kanda kimi. Alors Roger Matadi na senga vraiment tous à la attentif na bato nyos ba hotel partout dans le monde entier. Vidéo Roger Matadi chango non vidéo chango non na ralenti bota la séquence oyo Roger tala awa tanga betier yango yo tanga betier alaki ovanda maman pa image est sauté ba komi au téléma a betier susu Roger tu sens ça en susu bota la awa a betier azaya ko vanda puis pas image est sauté Roger tala ralenti tout le monde image est sauté voilà yango tout le monde image est sauté maman ba komi au téléma a betail tandis que na image aussi ba filmer qui on la caméra soit ba filmer qui on la téléphone bon ça na taille okende ko monter ngote po image o sauter boy et là ça que image o uti na montage ba kati koto yo ba bambi koto yo yango et ça là que image est sauter boy ba non abiso so na ba téléphone abiso jamais na téléphone ce qui scène moro ça la ma devant yo au filmer yango boy et ça là na ba coupage wana parmi les portails support dans le monde entier ça na bandeko o pe ba ça na matière ba c'est la matière o ya comment ba bi pena vidéo ndenge ça la ba spécialiste en matière ya vidéo. Donc image o est sauté excuse image o est sauté na par là na o lo bati mais binu mo comprendre ça montage té image ata ba filmer la caméra image est sauté en beauté deux fois trois fois beauté. Bon tout pour ça sur image ndeko mobile oyo tangu lité ya kanda a hotel ma place moi so simbi et sharp na wana otni so ekatani tande image est sauté sous Roger ralenti na image tanga simbi ya liboso ya mbale pas image est sauté. Alors pourquoi image est sauté boye ça veut dire image qui est na montage mais tandis que so bi fait ya makamsogi et lo mo ya violence c'est ça tout en rapidité au filmer au film on peut jouer au tient ba réseaux sociaux tient ba statut tient ba ni pour na ba zongo moko mais avec une sous non montage. Et puis troisième point Roger Matadi tient l'absence image oyo tango ndeko oyo asili ko betalité ya kanda akei total bien hein? Ba si ko betalité ya kanda tala mouvement kingwalité ya kanda à l'aise intact
mouvement Kingo Lité à Kanda à l'aise, intact. Réaction Lité à Kanda, plus Toyba, Betio, hein, soit Beti Libaku. Réaction Moutounio, soit Beti Libaku, Alngara, Asimba côté au douleur Zamakasi. Mais Lité à Kanda, awa. Avant dit à l'aise, à Simi même Kingo na yete. S'il te plaît, chers internautes, Nazananga contre Lité à Kanda te. Naza contre Lité à Kanda te. Mais le rozo bomangeza qui non. Nous parlons avec Christian Vangou, Toyara Koloba Maram Oeza, vérité, VPP, vérité, polele. Tout ça, l'analyse. Christian Vangou, parlons avec Christian Vangou, il y a une conception, une émission, mon beauté, une internet, sans pour autant qu'on vérifie l'information. Babandi Benjir, au Fali, au Ferré, au Héritier, au Kingali. Mais biso, parlons avec Christian Vangou, tout ça pressé. Que soit actualité bimi tu es au côté c'est un internet pour ne vue non biso sala musala na norme to sala musala avec tous les professionnalismes parce que toujours t'envoyer na professionnel tel que Roger Matadi to ça awa to ebike ba papa na biso balingara toujours musala ke ne malam boss na biso papa Simo Makengo Kabaka. Elle a toujours madame et surtout sa charmante épouse, maman Christelle Mbumba Makengo. Elle a toujours malamu. Merci vraiment pour nos commentaires. Merci pour nos forces. Moi je pense que l'été à Kanda, ce qui déjà Kingo na ezo ki pepende ba betela qui première réaction muso ba betier a simba non place aux apasi ameki ko ningisa Kingo so za loboko a simba loboko mais l'unité à Kanda ba betier réflexion ko simba Kingo za la quitter et puis si après subitement te au moins mamongo a che le ko na ba tchara na Kingo na kombo échappé ngamo mke bolimbisa image enregistrée par Oche Labiso émission ça la suivante a che le ko ba tchara na Kingo na pour la protection Kingo soit disant Lité à Kanda, oza comédien au tolinga mingi et toi ko sala contre au mais biso to bela juste ba effet. Bo biso biso que tant au télémi au salle émission, bo biso que très bien que non ba to ba télémi bazal likolo ya ba tol kuna. Ba likolo ba tol wa so yi peinture so nini. Ba ba yo Lité à Kanda to kanela kayo ju to zo sonen. Et subitement pour maman Boabimi liboso ya Lité à Kanda. Et puis ton pomme ana bandi ko beta Lité à Kanda bon lui bien que non Lité à Kanda na munoko lui très bien que batuana bazala ki ebele na sima ya caméra wana ba télé musique ba tindi moko na bango aya non ko soki ba moni ki ya koki était bongo bango mususu ba roya mais ka batongo ba yi ba ocha peinture ka batongo ba komisusu ebele ba tindi moko na bango pe pomba so akokite bon ba donc ba to ba locho ba peinture on a bon so ba mettre so muto peut-être assis ko beta Lité à Kanda yeyo tala au leur région de groupe wa ninga na e akei na ebo zamba na park po ba na park zamba kuna so akepe zela nini to ebité donc muto peso total pe réaction il y a maman journaliste obengisi invité bossa l'émission bobandi ko sa l'émission soit maman pomba bimeli bino atako journaliste zo no mola mwasi oko sala te fort bon caméraman on va ko filmer za bon mobali oko pousse na ta pemeli action te caméraman na mobali oko pousse na ta pemeli pe ba invité na noto o pekisa papa maman chers et dames biso so to yebi to sala monde ba émission ngaso na bengisa invité na nga na sala émission ba doit menacer papa atana okota na makofite mena ko pousse na meka un peu ko bonde la te botika ye so caméraman na mobali bino invité na ba menacer ye bino vont na peine à South Africa donc aussi mino ka caméra o tala ndenge bazo menacer Lité à Kanda ozu ata temps o pousse na te tant que mobali ata ko muto na za maître attaque o ko ya ko kota bitumba te mais ne fisque ko ya ko bonde la ye et salamité Lité à Kanda makambo bino bosali bino boyebi mais la ndenge ngana za ko expliquer bon je pense que batu o ba hôtel biso ba baza bazo baté bazo comprendre très bien makambo ndenge ezo kendele na ndenge na opé c'est l'explication nanga parce que parlons avec Christian Vangou et sa conception émission oyo ezo sunga biso to réfléchir étant que ben télo étant que ba responsable na réseaux sociaux parce que internet est commis trop bêtises trop bouzoba
L'ité à Kanda, Roger Matadi, s'il te plaît. C'est là que nous, mon parti à élément haut, hein. Parce que l'ité à Kanda, azo expliqué, ne m'a me comme la qui est, na eloko wana kingo batie wana, a bouger que tu vois même pas mutu na e. Mais toi, bête qui est kuna kuta koya ki, mutu na e, avanene ko bouger kingo bien, mais a bouger mutu na été, a expliqué biso, ndenge marabango, et comme la qui, c'est parti à Roger Matadi. Ngai oyebi bien na zape mutu na soka père moko mwa kopo. Répétez ça papa. Na soka père moko mwa kopo mwa whisky na ngai. Avant na longo awa nazalaki déjà na titi déjà ya komela. Naki ko sala musala. Nazana mboka mupaya. Tango na moni batu bakiteli ngai. Nakoki pe kozwa père, nakoki pe kozwa émotion. Elinko lobate soki babeti ngambala ya liboso yemi bale pe bakobeta ngai. Répétez ça papa. Elinko lobate soki babeti ngambala ya liboso seki yemi bale pe bakobeta ngai. Naza mutu. Oh babeti ngai ya liboso. Nako se préparer ti. Pona yeba ndenge nini nakobuna na tuku ya mibale. Répétez ça papa. Et go sala gena buna na tuku ya na tuku ya mibale. Allez. Ndenge na koyaki wana. Nzoka babiloko to envie ke pa ya batu eza mabe. Excès de ko envier ngai na bana ko envier eloko oyo pa ya tata mokonzi ya mboka. Répétez ça papa. Na banaki ko envier eloko pa ya tata mokonzi ya mboka. Oh tu es battu na kingo awa. Bana ko envier. Na banaki ko envier yango. Nzoka na yebaka teke un jour e komela ngai. Na food ici. Na food ici. Répétez ça papa. Na banaki ko envier eloko oyo pa ya tata mokonzi ya mboka. Na yebaka teke un jour e komela ngai. Ko monika ka yo yebi muto yaki obuna na ngai ba koko tinda pe muta pa pamba te ba yebi ke dadi aza muta makasi foto tinda muto aleki na makasi modèle abwaki la kinga na ba patio na zwaki na koyaki na forme ya mabe kingo bandi ko sala passe. Répétez ça papa. Kingo bandi ko sala passe ndetango artiste yeko ya na yebi senga bi papa o monde ngoko kutanga na balabala wa na bengani même moi na mwasi wana na. Voilà. Merci à tous nos fidèles internautes de Métro Makengo Tapis Rouge. Et merci encore une fois, nous toujours qu'on continue qu'on renouveler confiance na biso, confiance na bino na katia chaîne na biso. Par là, na lo babouya, l'ité à Kanda. Mon explication sur yo pesi biso na vidéo oyo Roger Matadi to la biso oyo. To ki yondengo lobby que soi-disant aux hommes de la rappel ceux qui copo ceux qui ne roi peut réagir mais le but est de mettre sur ma liboso ma balba obeta papa nangai ok South Africa ok soit disant maki le roi faire ça na États-Unis pour ben pour le 24 maramos à la bien. Moi je pense que il faut me aider artiste na biso artiste ne faire rigoler la saison des nuances hein. Bokoki ko luka ko créer ba bezte que soit les abawangi ba wario ba beti bino ba betolité kana ba beto pour ba zoni pour ba gagner penini. Oui, ça peut aussi arriver que non ba wario ba menacer l'ité à Kanda. Mais dans un scénario où ekende li bo beti na ngoma be. L'ité à Kanda on a besoin de faire rigoler le moins quelque chose. Oh ça débat marketing pour na ye. Et au boko kenon kana ba nengo bo kenon karaté. Réseaux sociaux aujourd'hui le lo est baby makasi. Réseaux sociaux comme il y a mise en scène, comme il y a scénario. Bozo baby c'est la biso média, bozo baby c'est la biso image de artiste et musicien na biso. Artiste et musicien so ba sala ba succès ba papa Taboulay, ba papa Franco, ba ouais rançon à l'époque il y a disco comment séparation il y a Wenge musique à 4 BCBG. Na Wenge la séparation na bango tout le monde bazai toujours na succès. Ba qui na besoin ba mise en scène auté. Hein? Si vous avez besoin de maman na biso moteur madame ou comme autant accommodé pas avec tout le respect maman na biso première dame ou le cas maman bobo to maman na biso pe tala pe côté na biso ba Christian bangole o to pe na besoin ya ba lisungi na bino. Si vous avez besoin de ba sunga ou ba quelque chose pas pour rien la mise en scène te but comme au boye ba scénario ba mise en scène na bino na internet beaucoup comme on couple nous ba sunga rabino. Mais non. Non, les commentaires avant de commenter, avant de me finga. Bon, on a une vidéo très bien. Bon, on a une vidéo bien. Bon, on a sauté. Hein? Pe le ko il était quand on a une bâtine kingo. Toi, ma bête qui est simba kingo te pourquoi? Quand maman est là, pas kingo choc dérangement. Aïe. Hein?
tout ça beto senga ba maman na biso avec tout le respect grand pote mère senga la stratégie mususu tout ça a besoin au flatter faire rigoler Jésus de Nias flatter na stratégie mususu ko ya te pona ko nuire na kombo ya ba wario pour mbayo que lo so mawaso pene nso neni c'est pas gentil. Voilà, merci. Par rapport à la première sujet, toi qui n'as pas lobela et puis deuxième sujet, n'a pas lobela par rapport à Ndegonabiso Nenea. Ndegonabiso Nenea, où tu vois ça la sortie médiatique, moi en tout cas, j'ai été vraiment touché. Et par là, n'a Roger m'a dit, où tu as une vidéo Nenea kelo Nenea. Tu as une vidéo na beaucoup de propos na évité ceux qui jusqu'à quand on va continuer à comportement soi-disant journaliste. Je sais pas ce qui de comment si on n'a pas à la communication, soit à l'écran effacé, soit à la formation ou comment, ou soit à improviser caraboué. Artiste et musicien congolais, artiste et musicien basé na besoin de respect, tout respectera bango. Hein, maman nanga nene ya vraiment. Oya kana na khoso soka boy fali yo no banga ote oke na ngapi boy au foot na mini famille yo na fali égal à combien autant la musala qui journalisme oyo mama autant yango pona vie professionnelle ya artiste et non vie privée. Oh donc au fond na so wapi so na appartement so na chambre so na wapi au sukulo tu maquillage mais là on peut mener comme kitoko parce que quand qui moi salité muki comme moi propre au fond là se permet au bandi ko s'adresser na fali comme si c'est ton ami comme si mobile na bandi ko mataliko donc on se permet de tout non hein bandi on so ba fidèle internet au banda biso en tout cas na éviter. Et puis, au moins, on va commentaire, l'obéla et pena. Est-ce que Bisso va chroniquer à toi, journaliste? Moussa n'a pas à raconter ta vie privée d'artiste. Moussa n'a pas à manquer respect dans la télévision, dans les réseaux sociaux. Néné, yo, fali yo, babanga ote, yo n'enzambe tonin. Oh! Est-ce que Moussa là est chroniqué à Yango Wana? Papa photo lukato bannir non va comportement boy ba chroniqueur boy na ba journaliste ba photo bannir ba to tala ba ngo susute c'est la honte. Roger m'a dit tu as une image non extrait non ya ndi na personne né non to kana o ka na bosoni mama yo comme ça peut aux mama na papa famille papa tu n'es pas digne tobenga ma papa oza dignité oza pe lokoté. Muda apema na souffle de vie na o azate. OK? Muda apema na souffle de vie na o azate. Calme-toi. Calme-toi frère. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Donc yo otinda mwana aya lobela mama ba na réseaux sociaux wande ki bantu. O fali boniko loko ozakanda makasi. Mukanda wana pe ebembe pe tambola na mukanda te ebembe tambola na mukanda te la kisa biso kanda makasi comme la préfecture dénoncer mukanda wana so pe ba nini renoncer na mukanda wana le ba ki la lingi sur mukanda ote parce que ti otambola ka monde te olali na Kinshasa olamuki na France parce que niki mo ya zoba lokola yo andime ko peso mukanda mote amabe yo ozafa ko benga na Kelian. Attends que tu te qui en haut à ton pacan. Qu'on a ma parent, et taliban, il fallait rien à pourquoi. Rien, on a bimi. Non, il y a tout solo là. Osez l'autre côté, on a les cigares bagné, l'autre est l'autre côté. On l'autre, osez l'autre côté. Tu peux m'en souffrir de vie now. Bandeko nanga ba otigoka ndeko nenea. Ndinga zo tomboke la fali. O tomboke la mutu lokola likangu na yo. O tombe la ye lokola ndeko na so yo ndeko ya Barcelone to tata moi si maman kulutu ya Keina na Kelian. Mais non, jusqu'à quand? Bêtise à bon internet et bande continuer jusqu'à quand? Il faut pas tout continuer à tolérer ba boy. C'est pas normal. Ba Yves Abdallah basala ba kombo na mboka oyo ba papi mbongo basala ba kombo na mboka oyo ba ya Jakindala basala ba kombo na mboka oyo ba ya Paulin Mukendi ba mama mamilela bozora ta exemple na bango te ya nene ya ndeko na ngai
bozora ta ba exemple na bango te nene ya bozana ba mami lela ba oza lokwa mola kisi zana bino yo pena mama oza mama na ozokumisa pe koza na bana na ndaku oyo bandi ko finga fali likambo yango nini yo musana ozo permettre to finga ba artiste musana ozali ya pesa actualité pesa information ya makambo ndenge ezolekela côté professionnel ya ba musicien yo comme lokwa yo kuluna yo ko agresser fali ya ebiote fala ki parne maram na ote nyoso ko sala pona ka ba view na YouTube batamona ke nene ya paloba ki olobi no ba propos tonke ki bo krape no soni pete mama na ngai bo krape na soni bo longola ki bo soni na bino te bo krape no soni surtout bino bana basi bo pesa nga mawa okoyi koya ko ngala lobi ba ko tlepe mutu mo pa ba tandi on pe vidéo pe ma tout kono na pona te bo ka no pe mawa bo saba mama ozo na pe o pelis pe mo misu pe ozo pe tana yo tsa ba bote no pe o lobela fali etan kiki so yondo lobeli fali bongo yo komi yanke ozo yo komi ko yondo oyebi ko loba boete to bebisa musala boete internet eza boete tout ça lokoma mamile la ba ebani baza a star aujourd'hui mamile baza aza reconnu partout dans le monde ça fingata Yves Abdallah ya Jakindala Papi Mboma ya Nati Lokole ya Pole Mukendi en tout cas, on a pour ça l'émission ici. Vraiment, merci. N'abandonnons sur Balandi Bisso partout dans le monde entier. Et merci à mon boss, Papa Simo Kabaka Makengo. Et merci à sa charmante épouse, notre maman Christelle Mumba Makengo. Et merci aussi Roger Matadi, les professionnels. Merci vraiment pour la vitesse. Et merci beaucoup à Anderson Baza à Saint-Louis. Et sans oublier mon vieux Scotine d'État, Papa Héros. Toujours Héros, ça s'appelle Héros. Et merci vraiment sur Platini, Massananga Platini depuis Angola, depuis Luanda, Platini Kola. Petit frère pop pour les grands stylistes. Donc on la table qui toko. Il y a Fashion Penako, Platini Kola. Petit Sangana Kata Luanda Platini, vraiment les grands stylistes, n'insistez bien, les grands stylistes, à l'atissa besoin à Kinshasa, ba veste, qui toko, ba chemise à taille, ba match, ba smoking, Platini donc, Kola, en tout cas, grand styliste, Ana Luanda, on a bana Luanda, songo la commande, ba veste, qui toko, au contacté Kanga, na numéro Nanga, on a personne numéro Platini Kola, les grands stylistes, taille, mannequin, Platini Kola, et de gros bisous, ma fille chérie, Liam Chris, quant à moi, je vous dis au revoir.